Au Congo, Promo TV, Congo, Congo, Promo TV, Congo, Congo, Promo TV, Congo Promo Zambie, Nanya Koboya, Bambola Congo, Promo. Find out the best African news on www.congopromotv.net. Congo Promo, le meilleur, le meilleur. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre cette belle émission qui est présentée par votre humble servante Dada International. Papi Dada International, meilleur V à vous tous. Bonne année, Nabino Nyonso Bolingara, www.congopromotv.net. Je suis là avec l'un de vos artistes préférés au Bolingaka, au Bosengaki Bolukaka. Yango ensemble ngana Christian Mbui, Toyaki Kolukaye, Toyeba place artiste Nabiso Akinda, Azan en vie. Ensemble avec lui, nous aurons le temps de bien partager cette émission d'aujourd'hui. Il est celui qu'on appelle Serge. Pasteur, autrement dit, pasteur patron, Troé, non point ni pasteur patron. Troé, banano, nouvelle naïe, Akinda Wapi. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour Dada. Meilleur V, bonne année. Ah, à vous également, à vous pareillement. En fait, c'est l'équipe bien Zambaba Télibiso et Beleto Botamaina Bango et Beleto Bandena Bango 2014. Bakomi 2015 Temenangolo Nzambe Anzimi lisusu kokuta nsangana lelo tozwa temps ko partager émission o tozwa temps ko solo la bafano nyonso bazomona yo bazotala oko isa bango nini pona année asika otobanzi. Na présenté bango nyonso hein batu nyonso balinganga de par le monde. Na présenté bango baveux le meilleur. Hein batu nyonso mokili mobimba o balinga Serge pasteur patron votre humble serviteur. Na présenté bino ba meilleur vœu et puis longue vie. 2015 Moutakou Faté bon bloko sika ya bien oyo ndeko na bino humble serviteur dont je suis n'a présenté bino. Merci. Ok, merci beaucoup Serge. Avec lui, nous aurons le temps de discuter. Et au solo là vraiment, Robert moi ba 4 et belé pour la émission. Oh Serge, boni Moussala. Ouais Moussala. Bato ba mona ba mona na Kinshasa comme ailleurs. Bazo mona que Moussala ils ont marché à merveille. Non, c'est un peu ça. Mais malgré la mise sur le baquet Koufi, ou Moutaliboso, au lobby qu'ils ont marché bien. Moussala et Koufi par rapport peut-être à l'ère où il y a bazomona que Moussala et Koufi. Par rapport au Nabiso, tozomona que Moussala est bien parce qu'on est artiste, on le restera. Donc naza artiste bien que moi ndamwa classe Moussou mais naza artiste donc je le suis, je le reste. Donc il y a un rôle que Moussala est bien par rapport à mon travail. Par rapport à Moussala na sala il y a qui artiste est bien. Mais par rapport à Moussala batumsu basala so ba bien Koufi bon, tant pis hein. Meilleur V na bafan tout au Congo Promo, meilleur V à Domazé maman na Gloire-Nel. Ou azota la petite sœur na Domazé maman na Gloire-Nel, pourquoi pas à Bibiche Toussé Koumoté mais ya Lido Makanda, grande sœur propre ba conseil na petit nemno azo sali lango toujours. Serge Patron, pourquoi pasteur Patron? Pasteur Patron. Bon, pasteur Patron est un rôle mo ba pesa kinga na jouer. Il y a un pasteur à Tambola Ramabé, mais il se croyait patron d'une église. Parce que mon ministère et mon église, or le chef et le patron de l'église c'est Jésus-Christ. En fait, pasteur patron est un monsieur qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais tant que le Congo bandi ko kota et bandi ko poussana abandi mo na mbongo akomisi ko yende mukonzi ya eloko ango ah yango to bengi bango pasteur patron nde o nga na jouer le rôle na pièce wana ya pasteur patron. Bravo à Major Bissadidi parce que rôle a pesa ranga et Simba penza bino pe bota la boyebi ke rôle wana et Simba ka penza. Bravo à Major Bissadidi et puis bravo à vous tous. On fait à Major Bissadidi encore. Bitele biso un peu parcours na yo na théâtre izandengeni. Ah, naza na un long parcours hein, na théâtre vraiment. Na bandi théâtre vers les années 90. Il y a eu un grand frère azaki na écurie Maloba. Il y a Paul Mbunga, lelo azana
na CFC na Angola, na centre franco-angolaise Azakuna, yende ndabenda kinga na écurie Maloba na compagnie Lokombe. Mais alors je n'ai pas pu prester parce que je craignais beaucoup nandai qu'on respectait mingi le feu Honoré Galan Mutombobichi. Honoré Galan Mutombobichi, bon, Tango Basali Balé, Patrice Emery Lumumba, il y avait un monsieur, Ouazaki metteur en scène, Nabiso, il y a Don Dieg Nankaka que je salue, encadrement, mais bah gueule, il y a vieux Mutombobichi et Kimi Sakingai. Pour vivre dans un danger, hein, sera très bien le moment où Momobutu Mutaoloba. Et Kimi Singa na yo comme en théâtre populaire. To baneke lo moko na bumbu to zalaki ba Ibara premier ba feu Sango Edouard Tatuka Lombo grand frère propre Mabela Bakoko Yambaye Sengo to zalaki ba to ebele ne to bandaki théâtre et ça là à un moment donné na yeto travailler na Delta Force. To anaye ko le rapé na RTGA à un moment donné parce que moi ndambo classe pesali to tangi moi muke même to sokata na deuxième CO mais to tanga ki moi muke. Alors nazalaki na ba ambition politique. J'ai eu à être même secrétaire général d'une entité mais ça n'a pas tenu et c'est alors que un jour Major Bissadi m'a récupéré et les lots je suis ce que je suis. Yango. Vraiment. Kozala na pas Major Bissadi di entrer na yo pas Major Bissadi des ala na ndenge nini. Major Bissadi da découvrir ki yo ndenge nini. Bon batunyo sote ba sepelaka hein, batunyo sote ba sepelaka. Batunyo so penza te ba sepelaka. Na baloba rezara nde bitumba o pika poko takuna. Ezaki une opportunité mo ke pesa maka. Bon, moi tangu moko boye bandeko na biso hein bino tout bozaka na poto bozaka na bamboka oyo mali les amis qui topesi bino salut et il y a eu un moment oyo baboya qui certain nombre de personnes ba les karana banzonzi qui faute de quoi ba retumba ba resala soki nini bon biso to saisi ça qui cette opportunité il y a un petit frère c'est mon ami un petit frère mais c'est un ami Aza rappelé pena major avec ça qui Major Bissadi dit que nanga mutunanga moko puis rivière to sala na théâtre na été so rundimaye so il y a na et na monaye ndé bon ba benga inga na kei j'ai presté c'était mon premier film était Ekimelo batu batala bino batu tala biso na poto boyebi ça a tenu et c'est par là que je me suis introduit dans les amis du théâtre. Et pas Major Bissadi de Zaki le bienvenu. Et bon, on a des artistes, des collègues, il y a Moussala Peba, il y a Mbaki Oneseng. Oui et non. Parce que Bissika Toza, ils ont battu Balingarayo, ils ont battu Bayinakayo sans que ça la tali kamoka mabe. Sur les gens battu Bayinaki, je dis gloire à Dieu. Mais naebi ke batu nyonso bayambanga balinganga bien. Mais sur les gens parmi bango batu Bayinaki bon. Moi je dis gloire à Dieu. Le rôle koyina na bango peut-être l'aime sur salinge logoté. Bon, on dit gloire à Dieu. Merci beaucoup Serge. Est-ce que le soy major azande tiples Christian Bouyazana si ma caméra Major Bissadi azotala yo et le roni no koyebisa na major. Merci. En tout cas, ils ont un petit mot. Ils ont un petit mot, mais ça vaut beaucoup. Merci Kaka. Merci l'homme sur le banezate so merci te. Parce que on a presté dans ma film mingi et panaye. C'est alors beaucoup de producteurs ba moninga ba yebinga, c'est par lui. Nalinga ba producteur Nyonso notamment Etienne Kimbukusu ya Edo Kaungu Armelour batu Nyonso oyo basala ka musala ke biso to sala to la sa théâtre na libanda mboka ba producteur Nyonso hein nalinga bango mingi nakosenga bango seulement parce que bazoteka culture na biso na libanda. Merci. Merci seulement. Merci Kaka, merci
coup de chapeau et va continuer à aider biso boyer parce que demain ou après-demain ça tiendra, vouloir ou pas. Merci, pasteur patron Serge Batoazo Talabiso Ebélé. Je salue la René Kabaseli de Bruxelles. Meilleur vœu à toi, pourquoi pas Alain Sikiti, papa na grâce. Nabo Sanyote Pompon, garçon premier, babi garçon premier Pompon. Motema ya batu ya Esther, il est là, ma copine Nakata Bruxelles, Azotala na Bosanyote, Christian Debadé. Hein, Christian Debadé, grande puissance Nakata Bruxelles. Nabo Sanyote Binonyos Obozotala Biso. Pasteur patron, aux un groupe na yo moko tozo évoluer car na sima batu ou bien te au vivra ka na nzonzing au fandino na ndako soki bata nzonzing to producteur mora bengi oké au travail. Batu balobara français balobi la répétition est la mère de la science, n'est-ce pas? Kolobake nazana groupe nanga moko non. Je n'ai pas encore cette idée. Mais nazana baninga moko basanganaka ba répétaka. Nazaka on a pour nous répéter. Na boyande dans la propriété privée ya mutu moko boye songolo. Mais nazana bandeko soki baso répéter na kendaka kuna notamment la vadio na groupe ya Sami Mokili na kendaka kuna pene na bango tout ça la répétition et na prestara PR moko na bango mais naza ouvert à tout le monde soki ba na posa ya main forte nanga na yaka na pesi mwandambo na yebi mwandambo na yekoli et na pesi pour que tout ça la travaille ensemble, c'est un peu ça. Serge Oikarna kamakasi ba rôle na yo. Félicitations d'abord pour Namsala. Oikarna ka vraiment ba rôle no ezara nini. Trop de travail ou bien témoin et loro mobo po babi bino pe bata théâtre qui se peut komi makasi a to komi na ko bang. Oh. Babi ni qui c'est komi makasi? Ah, la personne qui se monte à biso va meilleur fait. Ah, on peut répondre à nini. Voilà, ndeka dada international à lobby. Na pesi bino tout ba meilleur vœu. Bino tout bo landa biso lelo. Na linga bino atana omona bino tene na molimo na omona bino na linga bino ko incarner par rôle c'est par rapport à mon travail. Je le prends comme un travail. En théâtre c'est un travail et ça non seulement pas et le quoi pamba et il y a eu batu oyo lem sou baleki dans la classe ba parents ba futi mbongo belé po batanga ba école théâtre mais ils n'ont pas le talent que nous avons. Nous disons gloire à Dieu, nous avons tapé Saramayele, mais Moussala Oyo, nous avons très au sérieux. Ce que l'on dit dans la pièce, dans la mingi, dans la salle, au monde, dans la banga mouké. Moi, ma banga mouké, mais il y aura plus Batouba Yoka et l'on y va passer dans la ça Batouba Yoka. C'est un peu ça. Donc, ça, kaka, n'a évité un zambé comme tapé Saramayele, on a tout ça la Moussala. Mais, Nabanzi, année au pétrole, sous le monde à mingi. Naza bon moyen c'est dévoilé les athées les athées excusez-moi pardon hein va nekwami kilibo excusez-moi mais na ebike bon c'est là cette année donc tu travailles na ba producteur ebélé ba major Bisadidi ba papa Edo Kaungu ba Etiki Mbukusu est-ce que aux appels na film moko comment opesa pe bango ba teka pe Simba kokoma film na yebo comment nayebi penda kokoma nayebi penda kokoma mais kokoma film kopesa mutu moko ateka pe Simba non nanu te parce que nazu une opportunité wana te mais déjà comment peut filmer oui na comment va filmer belé nazala ngona ndaku na dia Serge na s'il vous plaît monsieur docteur na bomengo na ngai donc na va filmer belé za na va filmer no moko bomba ce producteur à mon ami oko pe son bata na ba groupe qui doit travailler na ba ça veut peut-être même si on a posé ça là na kanise loko yonga na okanisa si on a bien appelé ça yo par exemple au sala on a esprit nangati je veux que ngamoko na sala on a esprit nangai vous savez tant que deux esprits et tout ani ils ont une connexion forte et cette connexion et ça là qui bat nous so bautala ils vont apprécier et je salue de loin pasteur de la foi qui est mon ami à Linganga Pemingi. Tu peux organiser pour la pasteur. Pasteur patron, vous allez rappeler pasteur. Ah ben, naza pasteur T, mais naza frère dans une église, un frère converti
et repenti. On a peine des solo, on a cité. Merci beaucoup, Antonio Soiseau. Comprenez là, c'est l'ambiance. Vous avez artiste Landry Mbumba Sarkozy, merci beaucoup à toi. Et l'autre théâtre est apporté là. Le théâtre d'abord et rapporté là, ébélé alors ébélé. D'abord le sourire. Sourire est thérapeutique, hein. Je ne fais que rigoler. Je ne fais que rire. Donc, et en plus, la relation que je n'avais pas. Beaucoup de relations. On devait être des superstars, mais malheureusement, mais la relation que j'ai aujourd'hui m'a permis peut-être l'air sous Yarosala au Nazalelo. Et Fongoli moi porte. J'ai eu à travailler naba colonel, général. En tout cas, ça l'ira bien, ça l'ira bien. Ça l'ira bien. Fongoli moi porte belé. Il y a la vie. Peut-être l'homme si on a affronté l'Ikambo, je crois, dans la limite, c'était quoi? On a franchir la porte, on a raté auparavant. C'est un peu ça. Est-ce qu'ils appellent le romoro au Yolingarate na théâtre? Bouffonnerie. Vous savez, théâtre comme dans moi, vous avez bébélé, Moutoumoro Bouye, Ara n'a pas ça les canets na TV. Moi, vous avez commis bébélé. Tous les éducateurs en masse. Nous voulons donner à ceux qui nous regardent une éducation et une éducation fiable. Oyo, Moutousora Talibino, vous reflétez l'image d'une nation. Vous reflétez l'image d'une culture. Vous savez, la quinoa, la culture nabango. C'est un acquis. Il y a quinoa. Alors il faut te présenter un billet sans copier les autres. Et au sala que tomata yango. Bouzoba est comme un théâtre tellement ébélé, moi je pas expliquer au penza ezate pour bakoloba auto fingi or toko finga pété. Fan nabino public nabino comment se plaindre encoutrement ba fier théâtre mabé ba garçon théâtre pe ba kumulata mabé ba fier théâtre ba boto la mibala ya mibala batuna poto ba garçon théâtre bango pe public nabino peso. Voilà. Accoutrement ba fille mabé ça par rapport peut-être même s'il y a ba rôle. Total à film même sous il y a bamboka moussous. Il y a une émission et les garanamboka na biso hein. Bazo vanté ba bien fait. Il y a culture tout le bango étrangère. Bazo vanté avoir il y a artistes étrangers. Mais nan ba sala émission mon côté sur les artistes congolais, nan ba sala ngoté. Ce qui ma fille à théâtre bazo boto la mi bali ya batu na poto par exemple. Est-ce que ma fille wana ba kenara poto bazui mi bali ba yena bango non loin de là. Hein? La fille là peut-être l'air moussou. Hein? La fille là peut-être l'air moussou. Et à ça peut na posa bala. Mo bali mo ba outi quelque part. Aïe à se présenter. Ah mais alors pe na ba fille na biso pe ya théâtre base la peine à moi bo lozi hein lozi touana. Il y a rebatté la bomouassi. Ce n'est pas que quelqu'un qui vient, il te propose ou quelqu'un à bongo. C'est pas respectable. Hein, c'est pas respectueux. Et biso ba garçon à théâtre nullement paix. Ce qui ba oyo baza ba boto na basa ba tuna poto je ne sais pas. En tout cas na yebi angoté. Mais bon et ça makambu. Est-ce que yo so moi sina mobali bazalaka? Et il arrive des fois que Makamango paye Zalaranango. Que non, mon IP ou IP. Bon, en fait, c'est ça que. Tu peux battre la rabie sur la TV. On y a un pasteur patron, il sourit mieux. Alors, moi bien. Bien, mais moi bien. Non, mais quand on a approché. Moi, ça m'a passé à moi, c'est à battre. Biso, c'est comme ma benne, biso, c'est à wapi. Vous voyez, Bakomango paye une longuité. Vous voyez, bandeni, quand ça, moi, c'est à battre. Bon, il te propose quelque chose. Bon, Nandi Manasa Kouboni. Donc, il y a en fait des abonnements.
Et on a mingi bato théâtre. L'accoutrement, nous avons des producteurs dans Mboka Nabiso. Au Bazoua, au Salam, n'a pas si. Il dépense beaucoup d'argent. Mais il arrive de fois, Mbongo a dépensé tant la commune à Poto Teka, Moutoumoro Boye, Azunae Kaka, à l'ensemble quelque part, Natangi Kombote. Moutoumoro Boye, Azunae, Tindiango quelque part, va pirater. L'art congolais meurt dans ce sens. Maintenant là, on n'a pas de zabuyeur. Je crois que moi, c'est à mon côté à théâtre à Mabé. Moutaye a s'imposé à Bi na lingi boye, sauf boye. Donc c'est un peu ça. Mais bakuna nebiso mingite to linga bango. Na mibali na basi to linga bango. To linga bango makasi. To linga bango ba sepela pour biso to yoka bien. Soki bango bazate biso pe to zana bisote. Naza artiste, bako proposer même nasa la présidente de la République, je le peux. Je peux le faire. Naza batu batalanga non deuxième regard, honorable deuxième regard, nasa la commandant. J'ai incarné un rôle, batu abenganga même la présidence m'a interpellé. Un ami abenganga Gino. Allô, nous avons besoin d'un homme de la présidence. Est-ce que ça la CI militaire? Ah non, on a ça là dans l'angoté. Oh! Après ça, on a $20 à Bia mais la sucré. Donc cela voudrait dire que Tomé Garandam Boko Lukape ko yeba oyo yi azo sala c'est ngana ko sala ngote. Donc na ko sala parce que na artiste. Donc bako proposer nga d'ailleurs na luka parole moko vulgaire, net domestique. On a aspect non dégager ba tum surtout ba ça international et on dit non azala kana kino bien azala la mboka moko bobo benga ka tournage ngabe azala kana ka aso na lukie na Congo promo bo mona na mwana ki siko ba kepeso mwana msa véritable mwana kini soki bolobi penna que ata domestique ata muta pousu na luka parole moko ndengwana parce que pastoral na obetango très bien oh pasteur voyou na wana kutu kolobate oh patron moko boye kolobate. Voilà, calcul que tu as attendu, on bet en raka. Hein? Baba na mai baye bi bana poto baye bi Juvens. Juvens boye bi salut. Adrama, bienvenue au Dinga. Boye bi. Hein? La grande sœur propre Mireille Kisanga. Boye bi ke na sala musalo bien. Nzambe kane mto pesa mayele nga elote. Nga mo zéro na limu nzambe nda renier. Yango. Si vous leçon nini, on a repéré ça na public par rapport à rôle non, automoni au mobile à Léa, automoni ndengo jouer wana, on a repéré ça tout leçon nini. Oui. D'abord les hommes doivent s'assumer en tant que responsables. Nga na subir ba traitement moko illégitime parce que na eba ko s'assumer té. Ato za musalati, ato ampiaker. Hein? Il faut une certaine autorité sur la femme. Il faut une certaine autorité sur la femme pour moi si à Mathéoti. Bon, mais la culture congolaise, il faut une autorité sur la femme. Parce que moi j'ai une émission, hein, on a Bongisa Bongo, le mariage est un enfer ou un paradis. Dans les balles, dans le foyer, il faut qu'il y ait un dialogue. Dialogue ya mwasi na mobali bavandi bosali programme bosali masolo mais on a sala ki wana bon et puis bandeko basi pe c'est pas que soki mobali azo sala te soki mwampia ke koti yo ke mona na tonton moko na balabala oyebi origine na yete aye pour détruire yo to aye po abongisa yo on ne sait jamais donc faut moi calculer ça la maka par rapport à notre engagement. Oui. Kolinga, na comme on a dada international. Sinangai. Je salue ma grande famille, la famille Kandakanda Botel Abisso, ma sœur chérie Fatou Kandakanda, moi c'est Yves Mwamba. Alors on a à Bruxelles, pourquoi pas à Monique Kandakanda et à tous mes enfants, Nia, Benny, Charoufa, Geoffrey. Vous êtes tellement nombreux, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Abisso à Bruxelles et na moi la poto ya Sika Darius Ngongo, mon grand frère propre. Moi je salue. Nous saluons Baptiste Nyonso. Baptiste Nyonso, on va vendre na poto.
Gianni, Apo Firenze, Luzolo Hans. Ça la bande de côté na Gianni. Ah mais oui, c'est que na comprendre que na sala musala kitoko. Salut. Ton nom bien ngaye série wana ton nom bien ngaye Ekimi, salut Gianni. Gianni Verchache. Salut président Apo. Binotu na poto. Ba ndeko na ngaye 2 minutes. Binotu bozara na poto ba fille ba garçon. Je vous salue. Et salut na mon poto ya sûr il y a bien Johnny Konda na Fifi Moseka. Respect. Merci beaucoup pasteur patron. Difficulté ni est-ce que beaucoup na théâtre. Énorme. Énorme. En tout cas vraiment ezebele d'abord un ndeka na lobaki liboso ba bière bazate. Bato bakola tsaba théâtre bazate. Nous dépendons de nous-mêmes dans l'Italie habillement par exemple. Hein? Bah proposer un patron. Je pas un véhicule. Hein? L'aime dans 4 costumes, au moins 5 aux arans, on a parlé. Au bomba pour la parole. Mais il ne te suffit pas. Il faut en avoir 12 ou 50. D'abord un yangoana. Deuxièmement, bah site à tournage. Hein? Beaucoup y a le lot vous demandez ici. Demain on vous chasse. Pour ça la kebilo wana nuance facile la bino pe beaucoup na na miboso la pe na ministre na bino tebolela ka o bino bata théâtre ba boîte ça bino et pour ça la ba courtonga bino pe site le roi parti ba to mona ande ba nigérien ba zo évoluer ba nigérien ba na Hollywood na bango ba américain ba na Hollywood na bango mais biso to an elorote eloko na koloba on doit s'assumer car tout le baka bongo parce que de quoi impliquer le gouvernement. Sinon, tout le monde a battu Moussoussou, baloba que. Mais on doit s'assumer. Bino bato botal rapso bolinga rapso bo aider bisopé. Lelo soki théâtre en ekufi ndenge bango bazolo bango tuna kinga liboso ke théâtre ekufi. Soki théâtre en ekufi c'est par rapport à ça. On n'a pas une structure. On a une culture mais pas une structure. Yango passe na biso na bamboka mususu o batrisha biso par exemple na musala ngo oyo le gouvernement s'implique biso toyebite si le gouvernement s'implique ou non toyebite mais difficulté o tokuta la nango yango na yebiti ko yebisa yo yango kaka mo yebete ko tana buzindo ya kolobaka oyo nini toyebite mais bangonde basal sabiso po musalo yezala bien yango kaka na koloba. Non, toutes nos questions, mon boy, et ça, bah, fan na yo, tu vas t'inda ingana. Babi na tu na Gino. Allo bara nali kukuma ou bien te oningara o jouer le kola. Yan Diwan ou bien te. Et ça, façon mon roman na rage sur le bureau va bien. Ah, Ricky Mondo, hein, le fils unique Yawi le Mondo. Nalinga nanga koloba na likukuma te mais nazalaka nde likukuma nazalaka beg bato ba olanda nga nazalaka beg hein sembad yo na nene boyebit ke nazalaka beg ya unu boyebi ke nazalaka beg donc nalobaka likukuma yango esalaka pe ke air moso na o jouer eye bon moyen pe ya ko éviter ngo ezate po yango nde elobeli na ngai bona éviter nde ah to loba moi muke oyo kiti. Aucun sapin un jour tu vois ça là où était. Non. C'est un travail noble. Biso kandelem sto sakalala. Hein? Nako cité yo artistes comédiens américains, artistes comédiens français, artistes comédiens italiens parce que bangonde bazaba le plus grand artiste dans le monde. Artiste comédien allemand batika jamais cause la artiste comédien bakufa nango basé belle liste za long so na ba ko énumérer moko wa do to la liste za moulayi mais bon
nauti kata mbala monte kozala comédien za musala kito un travail noble na bandako musique mondaine ekotaka te biso okotaka théâtre ekotaka nango ah bosko na tika musala boye vraiment batu moko ba interpréter film na biso moko boye na Sénégal film congolais vous comprendre nakenda kotala film moko boye quelque part na mboka moko boye ya monde film na biso donc cela veut dire que toi na musala kitoko eza musala kitoko nazwa moi temps ya revendre pe na banc ya classe na nasuka na deuxième CO deuxième soir mingi yo mondo yeba te nasuka nde na deuxième CO et salanga pe moi bien mais soki ba bendinga lelo na administration na osala hein maman pasteur maman Solange Nguma Kabanda ayebi moi c'est pasteur Fiti di Serge ayebi yango merci beaucoup na bana poto yo so na bana Angola et si arrivé là on peut obima en dehors mboka depo banti musala théâtre bon depuis na bandi banzonzing nanu na bimili banda mboka te bana Angola ba Rolanda ba oyoka non na bimite bazozela ngaya kozela boza calme na oya vrai pasteur patron bouja monde vraiment au kangaka olal sara o le bana wata makalunga balala nzala papa Tony boza kimia na oya papa Tonino boza kimia na oya batutu Angola boza calme na zoya tete lusamba motema kokita communauté nyonso ya bana bumbu bazaka na Angola boza calme na zoya hein Sandra yona ndeko abuzi boza calme na oya c'est en Angola vraiment na rôle écarté faut na sa maman na mbote maman chérie que j'aime beaucoup mère top qui l'a moka na peso mbote belé pourquoi pas à ma grande sœur chérie Sandra Midi azota la biso à partir à soyo bana nyonso Angola ba fana to Angola na lela bino fort yo lo bakutu mingi zate juno to komo kende na suka ya mission na biso ton agenda par rapport à musala na yo ba projet na yo ezanini bon dévoiler mes projets boye et à moi passer hein je sais que agenda est vraiment costaud. Bafan nanga baza kimia, ils vont apprécier le travail au na osala. Hein, bako apprécier pendant musala na osala. Agenda est costaud. Ils sont vraiment costaud. Tout à l'heure là, na okende nan. C'est que Serge Obala ou bien célibataire? Na balaté. Mais na veuf. Une question mauvaise on a lingaté parfois na ba question batu mingi ba posaranga j'ai eu à perdre mon épouse donc non na balité non peut na s'engager te na ka Serge merci beaucoup ni okolo bana ba fan na yo nyonso bazotala yo. Moi, bah, salutation, ton numéro de téléphone pour nous déranger, s'il te plaît, pour que nous ayons le roi bah monio na ligne na la rapé kimia. Vous pouvez s'appeler numéro. Voilà. Na fan nyoso balinga Serge, je vous aime bien. Na linga bino, bolimbi sanga hein, ya Raymond Zinga. Respect ya Raymond, respect na ba producteur nyonso. Ba producteur nyonso alors nyonso lem sou ba kombo mususu natanga kité par rapport ya temps na biso na linga bino mingi ndenge bino pe bolinga nga peut-être lem sou notre temps ya revendre ensemble été. Mon numéro de téléphone est à 085 048 78 01 085 048 78 01. Bana nyonso ya poto boze bele Toms Thomas Kabendo Rita Kibwila petit nangai Ricky Mondo Yawilo Mondo grand frère propre je vous salue
Didier Mutombo Esuke, Didier Mutombo Esuke Masasu, ton frère Yewana, Mbote Nabino, Nalinga Bino Mingi, Nasepela Nabino trop, Bolinganga, Nandero Nabino, Blandine Masasu, Napesi Mbote, Mireille Kisanga, Napesi Mbote, Bandero Nanga ya Canada, ya Brésil, Papi 15, Moubali ya Mima, salutations à vous, merci, en tout cas Yangoka. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, le bien d'Angola, aucun d'Angola, t'es. Nangana bossa na ida fa simba micro tala banangola boza ebele bobenga nga bolinga ngai boza calme ane oyo nazo ya Angola ane oyo nazo ya Angola ban Afrique du Sud ban Afrique du Sud pasteur Patou Idi Abongo Bolo ni Bomo Tepela na Durban, petit frère propre. Nazoya Bino Nyonso Nalinga Bino Tro Ban Angola Bozelanga Ban Afrique du Sud Bozelanga Poto Sogi Lobby Pesami Naoya Penapo Nalinga Bino. Merci beaucoup, merci à vous tous. Obo Talanga Ba numéro Yangoana Bobenga Toyoka Yango na pesa bino numéro 090 10 80 470 90 10 80 470 donc au petit préfixe plus 243 90 10 80 470 plus 243 85 048 78 01. Je vous aime bien. Nalinga bino Petro, Bolinganga Petro, tout ça la Dieu est bien, Nalabino et ça la bien. Merci beaucoup Serge Nandengo répondait à une invitation à Bisso. Na tout nakara. Pour ma question, ba fan homme tout batin d'arato tout nakara. Malgré on a tout nakara, ba yé olingara ba tout na vraiment paix à son âme na maman la Bisso ya Kalamé. Au moins moi chérie moi na Angola tout na poto azate. Wapi. Koko ça va fan non to koko ça va ngota wapi na poto to na Angola kasa tombola musapiti ata mola biso to ato mono mais atombola musapi totala en fait ce n'est pas que na ndega boloba katibino boloba l'aime soza et tout là t'es loin de là t'es loin de là. Tu peux en jamais que vous êtes tout là. Tu as vu qu'il y a un éobo non quoi t'es bon. Na fait ça nani mbot. Na fait ça nani mbot. Bana basi nyonso bazala na Luanda. Bana basi nyonso bazala na Kanfunfu, bana basi nyonso bazala na Afrique du Sud, bana basi nyonso bazala na Poto. Mbote na bino. Votre artiste. Pasteur Patron, merci. Merci beaucoup Nabana Potonioso, merci beaucoup de répondre à l'invitation Langai. Merci beaucoup Congo Promo pour mes années Royambayo. Merci beaucoup na public Nyonso ya Congo Promo ba fan Nyonso balingara 3W balandara 3W Congo Promo TV na pesibino ba meilleur v ba bonne année tous en janvier. Merci beaucoup na ba fan nanga Nyonso, merci na famille nanga Mobimba famille Kanda Kanda, merci na famille maman nanga famille Wato ba Wato Nyonso kati Wato moi ça Changesa kana Afrique du Sud na pesibino bambote belé ba meilleur v na bino ba meilleur v na famille Makengele Mobimba ma petite sœur chérie Blondine Makengele na Lyon na pesi ombote belé sikoza na bossa nyote Christian Benabe babi la grande puissance Christian Benabe grande puissance na bossa nyote Esther Ilelaya Pompon garçon premier babi sikamoro pena bantumba ntaba pena na koni nakata Bruxelles kuna na tono pena soza pour solian taba pena nakata Bruxelles pas Pompon garçon premier azana na mwasne SR il est là-bas yamba bien na bosaniote joli landu mambu motema ya gofer mambu ba meilleur vena yo akama na makasi bana le loti lobby
na pesi batutu balinganga ba onyo so soutenanga René Kabasele de Bruxelles na bosanyote Alain Sikiti papa na grâce Landi Mbumba Sarkozy. Un grand merci aussi à Christian Mbouy qui est derrière la caméra. Un grand merci aussi à mon boss, meilleur V à toi, meilleur V à la grande famille de Raf Ngindu wazota la biso esika za to feta kitoko ba fetele kitoko to pesi nzambe merci pour abattre biso akotisi biso isusu na année oyo de l'Onion Scana esaka ba public nyonso boza toujours bon rester toujours branché sur www Congo Promo. Vous ne serez pas dessus ba information que ya artiste na bino nyonso bo mona rasute to troke ko luke la bango troke ko luke la bino bango et puis bo mona bango. Merci beaucoup, bye bye, on se retrouve à la prochaine, bye. Au Congo Promo TV, Congo Congo, Promo TV, Congo Congo, Promo TV, Congo Promo.net. That's on Saturday. Nanya Koboya, Bambola Congo Promo.